solo Nzambe Joli Mouibela zo le manako sombela ingénieur de son coca pamba po coca ingénieur na melata coca pona nini maboko makasi leki vena ngol ah il ambola teza bien petit nanga yakala oh leader na nini to tena Joli Mouibela na Loba oza Congo promo je suis de véritable loba oza Congo promo Joli Mouibela ba dotala ba tout ba dotala na bengi Joli Mouibela yo oza aventurier oza Tintin Joli Mouibela na kisasa akufa une danseuse en mouvement donc Joli Mouibela danseuse atile zakala mama na ngai Raf Ngindu Obama de la presse tala makamoluki utiliser kombo na yo mona mai bana mai na nga pona to pesa fier na vie wana kenda utiliser kombo na yo bimisa vrai palak bato bandima yo bamona ko betaki na Sorbonne mais yeba yango soko beti na Sorbonne au raté c'est que zaki étudiant ndeni c'est bon ozo comprendre yango moni nazo expliquer na bato nyoso surtout ba petio bazoya po biso toza bata Sorbonne ba petio bazoya bobeta musique kité pona fantaisie musique eza théâtre te musique soko ko kité ponga na mona na vanda penda ready a misa bimisa 4 chansons et ba on rappelle ba fanatique ba tala chabi so bato sala Mariana venez oh chérie Mariana venez oh chérie yeba eloko yo l'amour car Léoï c'est ça la capacité mingi na morote mai yuyu tumbure na bolingo esengi tendresse ezabiso batutu sala babiloko wana. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc titre kangi ba site tout. Raf Ngindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo skantene zalaka. Raphaël Ngindu oyo ezabuya busamba te tembe na mutute. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV oya boya sal mokili na esia. Ouais balobi Raf Ngindu Congo Promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Raf Ngindu. Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce qu'il est tous à Boston ou en Raf. Congo Promo monde entier international, n'est-ce pas? Congo Promo, tout partout. Bango va limiter sur le partout. Donc on Congo Promo numéro 1 site tout. Bonjour fidèles internautes, fan d'Abisso à Congo Promo, fan d'Abisso à Kini Plus Luanda. Je suis là votre simple serviteur Migeni Mapapa Ngeli na recherche toujours ya artiste d'Abisso au Bazar en Angola. Nous avons Luka Souetelis parmi les anciens ya King Kester et Menea. Brusquement nous avons Luka Souetelis même venu tout coûter pele Mobimba Bass, il est chef d'orchestre ya Joli Mouibela. Tout coûter en Angola. Ça fait déjà des semaines que nous en Angola. Tu es éliminé et puis à tiki mouvement pour Nanini. Nous avons pour nous c'est nous faire un pote à Paris, bah sert tout, bah bonne fête nous souhaiter nous maman bah bonne fête nous bah sert tout au Bolanda Rabiso bah bonne fête Nabino. Nous sommes déjà là avec notre invité Souetelis parmi des soldats de King Kester et Menea. Bah fan bosser qui moi trop c'est pour ça que le Nabino. Bonjour. Ya bonjour Migeniema. On est Santa Move. Ouais, Santa Mouvement Pepele et certes en abatonio surtout. Bazolandanga na monte, na Katianet, Santa Mouvement Pepele. Ah, toi, na Congo Promo, monde entier, chez Raf Ngindu Obama de la presse congolaise. Na PC mo te pesa za, pesa mo kondaza e banara. Bato bazarana mo kondaza ba e banara. So bozo comprendre estema ina pushtura na aspect o migeni mazana ngo po azara pa Raf Ngindu Obama de la presse congolaise quoi. Tu peux se moter et puis bah ça fait longtemps les caractères médias étaient au monde en a raté et ça pour nani bon moni nga nazaki na préparation nazo sala kuida dundengi oyebi nalinga penza nazala penza à Kantimini nazala penza coffret pourquoi pour inspiration et vendre bien pour moni biso toza ba poulet ya King Kester et Menea biso toza banoyo ba benga vraiment quand nous avons créé le monde des artistes à notre image ba petit dream team ba la ki biso ba Souetelis donc nalinga ki bor na ngai ya liboso e bima na ba par hasard te yango nazaki benda fermé et puis tango na bima ki na betina no en plein air moko na quartier na vanda na kuka na Rouen au laksango pe na bilili ba mona comment Souetelis aza capable en tout donc na salaki yango
donc yomoni préparation ezozwanga penda temps. Mais Kolombi, mais si je me trompe pas, tout le monde est 3 ans préparation Kolombi. C'est bon, moni wane ezalaki flash on a bokaki na net ezalaki flash na pesina no kolo chaîne oyo Obama bisika zali na États-Unis bambote belé penje certes aller wana big manager na pesi penza bambote belé siko penza to kota mambango wana ezalaki flash na ba Paolo Nganga ezalaki ba flash siko penza makambeza po eza na 12 titres bambezali vraiment ya minene tozana ba ambiance tozana banzembe belé. Oyembi combien de chansons propres? Bon, on a embi 9 chansons et puis basse bene ozala 9 rumba, basse bene ozala 3. Donc 3 wana na 4 basse bene wana ezaneti générique ezali et puis nzembo moko basse bene ezali. Oyembi neti banani ba to embi ka bato Angola to ménager na bata poto to na bata Congo. Bon, on a mélangé nyonso po biso ba souhaiter laisser toza ba international. Talaka biso ndenge to beta ba longue histoire to beta ba mboka mboka. Ngamo nazalaka nano double. Naza chanteur et puis nazalaka pas animateur pour namboka mboka na jouer ba rôle et animation. So webi mutabwaka arie maladi kibelanga ye kibelanga o bazana nyama ye ezabiso ba souhaiter laisser. On comprend na ba Kota chant s'il vous plaît. On rappelle ba fanatique no ba tala. Kota biso ba to sala. Mariana, venez, oh chérie. Mariana, venez, oh chérie. Yeba eloko yo l'amour. Car le oui c'est ça la capacité mingi na morote mai. Yuyu tumbure. Nara bolingo sengi tendresse. Ezabiso ba tutu sala ba biloko wana. Beti combien d'albums na vena, premier na vena. Olobi? Combien de disques beta premier na King Kester? Bon, ngana King Kester menea Atari Wambi Fumumpa moto zaman bisiko zali grand prêtre et certains na yango petit na yo maleti abosana ka yo jamais ngana vie to beta des albums. Premier album nangeza mboka mboka, deuxième album nangeza longue histoire. Longue histoire souhaite laisser imba tous les 18 chansons. Eza 18 titres, na imba 18 titres. Oyebi kana kati longue histoire eza na nzembo moko eza na Pierrotine. Na ozongela nzembo wana na ba clip. Pourquoi pas ezaki na deuxième volume. Na deuxième volume via salir yango ba clip té. To yembanga vie du début jusqu'à la fin. Ozo maître. Ngana lembi na ngana ko bondela yo. Yo. Elanga yo toloninga ina yo Pierrotini. Mama Pierrotini mama nalinga yo mingyo chiniri na pusako bondela chini tikalo lendo poto vandana yo toyemba yango ngana vie donc to banda du début jusqu'à la fin nzembo nezana solo vocalité nzembo nezana ba kerte kangana vie vie likolo vie na se ermo via ke likolo ngana ina se donc système penza ya indu sakara koral wana ndaba indu sapenza to yemba na vie lo oyo to kota na mamba Kester mais to sona makamna yo album etikali ni possible. Bon album eza omoni album nazo manajango na nonga moko avant na nona taki Obama na nos États-Unis bisika zali nazo manajenga moko album wana poesi la kala mingi te yo yebi na bandi album kala depuis ces jours na nga na kati Angola na sala album ouais neti ba masa nga bazali awa ba mona ka souhaiter sabimi akei baye bakate na sala apalaki ozo comprendre pour moni awa soko lobi obeta porte okende boye yo mo yebi mboko yo mige mais boule tamboli vraiment boule tamboli na sengi na bateau bazana monde vazi la boulot nga ba kosepela titre et album nangeza cuidado on a en portugais en français akeba et puis na linga les akeba na français attention mais franchement OK c'est ce que banane OK ça banane ndo naza komi kebisana nunga moko po oyebi ke biso toza na université Sorbonne
Et puis ndenge to travailler na vie mige nyama mige nga souhaiter c'est un grand bosseur. D'abord kin keser mené ya benga nga souhaiter c'est mallette satellitaire inspecteur ya champ. Tous ala kaka deux bateaux institution. Tous un inspecteur ya kunga c'est moi souhaiter c'est tous un procureur ya champ c'est zo webela. Vous comprenez? Pour na mona ki ndenge to banda ko travailler ba yuma ba koma itro. Oya koloba boye, oya koloba boye. Il faut tout défendre vala na kunga pour vala za professeur et vala za grand maître ya champ. Donc il faut tout défendre ye biso to loba ke to uta na université Sorbonne. Il faut tout l'accent batu ke to za ba Sorbonne ya champ. Ezate ke oleki na télévision naza komi kebisa nazo kebisa pe ba misa na nga oto uta na Sorbonne. Bosala ba vrai ba boulot. Ezate ke oleki na TV pour beta ke pe menea. Il faut le bateau, hein, le baka mingi te sala kunga ya vrai. Au moins nga souhaite laisser, naza chanteur, naza animateur, naza arrangeur, naza nyonso pour emmener à pesanga vrai cours. Vous comprenez? Donc ce que tout le monde bateau bazo uta par-ci par-là, na ba lycée, na ben cité supérieure ya bacha, bazo vendre sa indusa. Bazo vendre sa ba congolais bazo ndima bango. Yango naza ko s'adresser na peuple congolais, na peuple diaspora, que souhaite les sazo bimisa cuidado des attention, cuidado des akeba, naza komi kebisa que est-ce que ba ko accepter nga vrai. So rozo kebisa ba ndeko no bota na bona Sorbonne pas kin kester remenia. Directement aujourd'hui ndeko na biso aza petit na bino ba Bobby Ronaldinho auto mis album. Ok, on a une impression par rapport à l'album. Nayoki ngote, natikali pe koyoka ngote, nayoki pe sango ngote, mais na ko expliquer ka travailler bien. Pour biso toza ba ene na bango, biso toza ba nkokuta, pour biso toleke pa kester totika matambe hein. Biso ti lelo longue histoire betaka. Et mené a kufi ba betaka longue histoire. Mais bato ba ya sima na biso ba forcer. Ba Robino batika matambe te. So batika matambe te. Cigarette c'est biso ba souhaiter laisser. Na yembelo ba vocal na sala. Moi extrait pour c'est ça fan. Ba mauso. Hein? Yokomisi bolingwango kembo na nzango e. Silikoti olingo kote zanango fele. Mulimo na ekomi lokola kasa ya nzete o. Epai mopepe kokende yo kolanda kaka. Nuni yere kaini yere. Pour me sali bala yo moto pesa kinga lelo na kei koyoka nuni yo bala yo kangi mpe motema soni yo bwaki ngai kona jalaka pembeni to sala libotano lelo mbanda ganyenga ongana kondima te o omoni banoni oyo baki ko pesa mutu moko yemba yango na Victoria. Il faut zala ba souhaiter laisser, il faut zala ba zoebela. Vous comprenez? Pour muta yemba yango. Petit non pe bazaki bien formé, ba ko yemba ngote. Baza bien formé ba kotaki na Sorbonne, mais bati kande ba prince. Ndenge biso totika. Mariana venez oh chérie. Wana ba prince biso totika. Vous comprenez? Ndenge alula kayo abatami na minui wana ba prince biso totika. Vous comprenez? Wana kotika prince ba beta yo na bar ba Evre ko biso tika ba Evre longue histoire. 16 ans passé 16 ans depuis l'an 2000 na beta kana Luanda o laksa bango play a craqué. Bon, fidèle telo, fidèle internaute, bana Congo promo, bana Kin Pison, bana Angola, bana Mona Timo Kilmobimba. Bon, on a un extrait à concert. Concert, bête mais grand à Luanda, ah, il y a ce télé. Toujours moins extrait, puis on se retrouve juste après. Ah, bon, on va fête. Bon, matanga, image bon à ôter. On a besoin, on a besoin image et anniversaire. Bateau tout balandara, ben Michel bien malo va bien. On a besoin, parce que la promotion. On va la filmer. Matanga, mariage, fête anniversaire. Bon, on a que non, on a un problème de liba, la tonne tous. On a lié bambongo. Bakosa kosa yo. Concert. On va avoir image, on va CD, studio Maramutu. Oui, ils ont ça la promotion. Il y a des musiciens, il y a des clips. Gounoshko international et on se retrouve là pour la masolo à danger. Kenangola a tout ça un site manko. www.international.com
yango ne vandi si ba faire na Angola ola mwana mboka aza musika te ko babi o futele biaya te ba pesa image na qualité ya bien na so ya bien Guinoso international international tokutana na pona ba mélodie ya danger site moko o ezosala succès peso sala makamba malamu ezopesa ba image ya bien pour na image qualité son est international site moko na kati Angola o ezosala makambo ezomona na miso mbato Guinoso international kombo nango Guinosco international www Guinosco international peut vraiment la kenga na côté en fait na banjo yoki Nazana kutu bambongo kondolo kutunsi sana mabala komisia mwana nati malela mwana mama yi moninga bana kaka kola sharene nana tuna nani malela sa mwana bala lembi te disipio inelangana baye vikitele inelangana lembi oyebi ke quartier ezali na bakolo na yango me naza kobeta miziki neti tokobeta na televizio nasengi na Charlène yo ozali kokakola banda nano boye opakola vienne te osotelese oyebi ke biso tobetaka lokola banigéria nigérien soki aza kobeta bapakolaka ye bona kokakola yo ozali lumière ya roma kitalatala ya kopakola vie na yo Charlène azali Charlène azali oh Charlène azali Zembela, zembela mo bali mo Jamaica. Zembela mo bali mo Nara. Zembela mo bali mo. Zembela mo bali mo Nara. Zembela mo bali mo. Fidèle internaute, tout le monde a concert à ce télé dans Luanda. Ah, plein quand des en Angola, ça rappelle Batou, ça la rappelle. Tout le soutenir la musique congolaise dans Angola.
botia ndeko na biso poa boza brancher en plus numéro de téléphone musique déjà ngwana pour musique ebelo to soutenir bango musique tout le monde a sens témé ba bokulora o bete musique avec toli avec conseil bêtise pena côté na na okaté bo soutenir artiste c'est ça la biso bien tout le monde a concert bon et puis trop d'entrée ça ko bien des concert en plein air Tewan ezali en plein air na betaki na promotion ya bière ya mboka omoni biso ba souhaiter laisser toza ba bateau Kinkeser mené à Loba que quand nous avons créé le monde des artistes à notre image ba Petio a Dream Team ba la ki biso ba souhaiter laisser yango moni so toza na mboka compagnie Feya ezateke o sangisi ba congolais ba diaspora oyo betindu lo moni ke danger il faut compagnie wana eza ya ba chinois bela tovandana ba bobo bela tovandana ba die malwenda tovandana ba tunyo surtout ba masananga lokola ba leader Montero tovanda ba bite souhaiter laisser faut bete la boke pour total la prestation na yo danger ozo comprendre yango moni nazo expliquer na ba tunyo so surtout ba Petio bazoya po biso toza bata Sorbonne ba Petio bazoya bobeta musique kité pour na fantaisie musique eza théâtre te musique soko kokite ponga na mona na vanda penda ready a misa bimisa 4 chansons et baskila et kanga Congo mobimba c'est pas featuring eza pas non bon nga vraiment jusqu'à maintenant bagage ezana nebelé na sali na no featuring na mutute na sala kana angolais moko na sali na angolais moko image nango bo relax na internet to sali na ye musique na bango ponga na international na za ko se copier na tout bo relaxa monde mombemona basico titre nze moneza basico tout de basico na portugais to sali yango bo relaxa ngo pe na internet pour monde entier mona featuring na sali kana étranger mais na bande konanga na sali no featuring te nazo sala ka ngai na bato to uta na Sorbonne communauté congolaise ya mbonde nya na Angola bon communauté congolaise ya mbanga très bien na talaka na koma ovanda koto c'est déjà combien de temps on a zupenda temps belé 6 ans 7 ans 5 ans na zupenda temps 5 ans na Angola makambe belé na sali awa ba yambanga bien naza na famille nanga awa talaka ke na ndima penda les rois aya na mboko na Micheline mi note musicale ba ya na mboko donc ba yambanga très bien la communauté congolaise mais ba yamba yona nous bien il faut se comporter bien le tambola bien netinga souhaiter laisser nazo penda ba consigne wana nazaka impolite neti ba petit mususu naza penda musicien moko respect ya botos na respectaka la bonne musique petit neti nini pour ceux toqué ya lo ba exemple impolite et la vérité o ya la sarabatu na idéologie na esprit ya Kinkeser atikela oyebi ba français ba lobé loko moko boye ponga na zentelo toute vérité n'est pas bonne à dire eza souhaiter laisser mutabi misakate ba français mutu ba lobé loko wana eza langue française on comprend de soko zo ya ko loba makambo po ba mono muta théâtre omoni evala azaki ko sala musique comédie po azaki evala nga souhaiter laisser naza souhaiter laisser mais na utande pe vala vous comprenez et pas Kinkeser menea mais jamais na koko menea vous comprenez et ça na bana mai na ngato uta mouvement moko ba se naturaliser et menea yangote batika kombo emenea sala kombo na yo bima na ndenge na yo et vous allez bien pour emenea tanga utaki na viva la musique azwaki te ke ya komi papa wemba te et puis emenea azwaki kombo ya viva la musique te emenea azwaki kombo ya Victor Eleison na bana mai na ye aluta continuo a Victor certa donc et simba pe Congo to mona tondima minga souhaiter laisser comment na ko memenea o mona erreur na bango botika na kobimate na zo sabino botika na kobimate po zanan oh ngana descendant parmi ba descendant ngana zaki maleta Kester zo lo kama master no botika kobimate kate ba utiliser ba kombo ya ba famille na bango Jean Mobiala Emenea Kinkeser Emenea Aza Emenea jamais Elvis Presley Michael Jackson azwa kombo na ye jamais James Bond vous comprenez Elvis Presley azwa kombo na ye jamais Redi Amisi azwa ki kombo Emenea po bakutaka ba Emenea balongwe na mouvement lokola ya yemba deuxième voix bangona basino mobi baya koyemba Emenea ezalaka te vous comprenez utiliser kombo na yo wenge bima na ndenge nango wenge muzika ba jibe mpiana ba weranson ba bima na ndenge na bango utiliser kombo na yo mona mai bana mai na nga
pour na topesa fier na vie wana kenda utiliser combo na yo bimisa vrai palak bato bandima yo bamona ko betaki na Sorbonne mais yeba yango soko beti na Sorbonne au raté c'est que zaki étudiant ndeni c'est bon nebisa bino zaki yemorote et puis tozana mobimba basse chef d'orchestre ya orchestre ya Joli Mubiala aux Enakin il me dit que la maman mutu ya Kester le chef d'orchestre est aussi retrouvé dans Angola tout le monde est en Angola ça fait déjà 10 semaines bonjour papa. Ouais, bonjour, on peut s'arrêter c'est tanana ba Victorine surtout bazo ndanga na minute yo basman yo basmuntu yo makambo eza kolobeza ebele ya kosakanati yo chef d'orchestre Joli Mubiala si je me trompe pas otiki mouvement ya Angola ça non ngaza musicien na musicien plus penga za message Joli Mubiala te ngaza musicien Victoria King kesere menea donc on a bêti 10 me on je sais pas battre ba mono bien ba yebi déjà façade yo ba yebi ke bass muntu yo ko se dossier ko se inquiéter na yote ba yebi ke bass man yo dégâts orchestre atika o emene atika yo beta 10 me yo ayeko beta so album Joli Mubiala mais naza na souci ya ko sakana te bandeko na nga na monde entier bozo tala ngado naza na mama na souci c'est nini expliquer battre ba monde entier ba congolais ba par-ci par-là expliquer bon souci za ngani nazana mama na souci ya osakana te na kasi loka Joli Mubiala ko makambo mais Joli Mubiala boskize ngai monde entier ngai na bengi Joli Mubiala aventurier salinine aventurier à salinine agenda rapoto ayaka bo répéter bo betaka ba concert Joli Mubiala ngai na bengi Joli Mubiala aza musicien te donc azalaka musicien kala atika donc azali aventurier total so na yesu no Joli Mubiala aza aventurier total pona nini donc ngana ndima ba risque mususu nazoko s'excuser devant télé devant monde entier ba vie nanga lolo mutima vie nanga giki mvula en tout cas vie nanga lolo mutima vie nanga giki mvula na longoli chapeau soki bozaki banzambe nde na fukami metil ke boza ba diete bozaka batamukili ba piri vie mwana fukameliza te parce que mabolongo ba fukamela ka die vie nanga lolo mutima en tout cas comprendre Joli Mubiala elanga show o petit nanga le sel mutoko bude lolo mutima ga yo petit nanga bude lolo mutima nga vie na ona zwange mutima azana ni pona batwa la biso lolo mutima azali producteur ya disque ya evala ya mama kamno donc ça pena pire petit ya emenea Joli Mubiala elinga na loenge petit nanga pardon tala boy petit nanga pardon fo boya kaka lolo mutima parce que yo na TV oh boyaka lolo mutima na TV pona nini soko boyi lolo mutima te yo maloba na yo parce que bino emene atiki bino pena na kati ya dongi na maboko omoni ba bokula kande bazalia wa souhaiter senenga zalati lelo avivaka na mbongo ya longue histoire avivaka na bamboka pona nini disque na bango sala nini ebima soki nga naza na kanda lelo pona nini na beta 16 na souffrir ko sakana te ba parti so ba 4 heures Joli Mubiala ye ba petit nanga pardon na tata ma vocal mais yebi kaka moi ba staff ba contrat ka ye mene ko pesa ba tout raison o baboyaka Joli Mubiala ye manaka album bon nga na ndimi loka teke nga na instrumentiste na guitariste fona kende ko beta na Joli Mubiala ye na se sacrifia ba musique wana zo bimisana tous ngam na sali ba arrangement makambo ebele mais Joli Mubiala zo ko sombela même ingénieur de son koka ya pamba melate solo Nzambe Joli Mubiala zo lemba na kosombela ingénieur de son koka ya pamba po koka ingénieur na melata koka pona nini maboko makasi leki vena ngol elambo le teza bien petit nanga yakala oh leader na nini to tena Joli Mubiala na loba oza Congo promotion de véritable loba oza Congo promo Joli Mubiala bazotala ba tout bazotala na bengi Joli Mubiala yo oza aventurier oza Tintin Joli Mubiala na kisasa akufa une danseuse en mouvement donc Joli Mubiala danseuse na tile zakala mama na ngai Raf Ngindu Obama de la presse tala makamoluki Joli Mubiala ba tile zakala aventurier na zo bisa yo Joli Mubiala danseuse na tile zakala en tout cas makambo na zoloba c'est ce combat dans cette roeba et na otanga combat petit ba tout ba ton so ba otala biso ba yebi petit ngo vous comprenez maman aventurier yoko ndimage toujours beta concert na matadi na Joli Mubiala awa
Joli Mibela bazo ba misi ba kolanda biso. Bo bino bo vandi aneni. Bo bitike leader mino ba obunda na libanda kuna. Obunda na. Na danseuse te. Tala ce place bo robeta concert, leader azo bunda na danseuse. Place na veille na olela na lobi chef d'orchestre. Chef d'orchestre. Nazo fa nazo lela na lobi ngaye fallait pas mutoyo abunga na idole tala. Muninga nazana kitunga océan makambu. Loba yo eza TV bazotala batapoto bazotala yo bakosoutenir yo soko yo ko charge ngo nde naza boye naza na préparation pe ya disque na nga na makambo na nga mais naza na bokulaka naza na préparation ya disque na nga na kosala donc ezala dégâts ya kosaka na te souci na nga eza nini tina se retrouver na balwanda a mpo na nini na pasi ya kosaka na te mpo na nini 16000 tosufa na nga na bana mai na ngai tu tosufa na album wana 16000 tobeta canon album ya kosaka na te mais Joli Mubiala ye na vandi na Joli Mubiala moi temps ya barate nzoka nenga na tidaka ye ba makamno solo baka Joli Mubiala linga dizisimité pona nini emene aya na cri na ye biloko nyoso ya bane etata furi sisiri bima bibane etata furi sisiri bima bibana yo biloko nyoso ya bane omoni cri wana eza monora mboka si je me trompe eza monora mboka elobi ke papa kufi atiki biloko nyonso tu ya bana etata furi sisiri bima bibane etata furi sisiri bima bibana yo biloko nyonso ya bane mene ayebane ka odaye na cri wana nde yango esala ke bango nyonso tu bakota ndoki mpo na album wana ebima te siko méchant nango eza nini na sala album ya Joli Mubiala na sisi yango nga sikoyo selo planification na ebe ekende tono koze na vie Joli yobi keno 16000 fe bima nanu liboso. Comment se fait-il que Joli Mubiala ou le saoudi nous album wana hommage et lo que salinga passe na mutema yango na ti sengi ngana ti kaina monike vieux elinga remene ate aza vieux moko aventurier Tintin Joli Mubiala aventurier maman aventurier ko sakana te tala danser tika makambo be sono makambo belé bon eza passe bandeko na biso bino bomoni vérité yango ya zaki chef d'orchestre. Ça fait déjà 2 semaines en Angola, babengi mbango esanga migeni mayaka papa ngeli yoko zo information na source pour tout bomba vérité ti. So ko na vérité benga biso okoloba. Omutu tout na moment o za na droit de parler, mutu tout na droit koloba. O za na poso koloba. Sikoyo. Orchestre Victor Ele Isoni daya. Victor Ele Isoni daya te. Victor Ele Isoni zali na kitambo. Place où evala melankampe atikela rabiso mais Victor sikoyo za océan okesa munene c'est-à-dire beaucoup la rapende nga za wa betaka Victoria na kwena ye alela ka Victoria nenga za wana po za musicien Victoria nga pe za musicien Victoria pe na kolela ka pe Victoria na kwena ngai oso comprendre ngo Victoria date Victoria za moko ezaka na kisasa Joli Mubiala akokana ko kumbela Victoria te akokana o moni bana poto bana monde entier ngam na oloba basman mobimba yeyo nazoloba o azana posa na nga abengi ngai na numéro oyo 00 244 98 non pardon 00244 93 88 95 532 Nela s'il vous plaît 00244 98 pardon 00244 93 88 92 532 oya ko benga nga na ko pesa ebe information nyonso tu na yebisi bino ke Joli Mubiala azali aventurier da tala tokei na studio Muzitu ake ko senga studio pa Muzitu abi ke no te Joli Adolphe Muzitu pas Adolphe Muzitu te Joli lokolo sala hommage ya ndeko na ngemene ya studio yango mais izoka kaka ko pesa ingénieur de son ne fiska ta koka ya pamba amela ka studio ya ofeli papa yo subo sisa studio na tongo mais ingénieur de son sont à 12 heures na palais na transport ya foot l'ingénieur de son ezati avant to kende musique oyo na vani na extension tam ta benga petit na basse pardon soki na kei poto kaka boye na robima aventurier mais veut m'aventurier ndenge petit na to kende na studio na sa ne fiska ta molo moko boye ya 10 000 via ke memba biso ki ma na studio ba couper décalé studio ba foot en $50 ngana bisina bifie yo bitiki yo c'est l'intérim mené ya est-ce que mené yo bien ngote que mené za professeur o ke ne côté musique na Victor na musique ya $50 mais ça na sens tu es petit na pardon sur la keka poto bono bima aventurier c'est bon fais tout ça là 4 chansons pour que on a poto abima so aventurier
abengi ngai na kin petit na ngai pardon moi na zonga ezate na tini mbonga des séances ndeto kei na ICA talaka des séances pa na zo kolela na kolela vie moko aventurier tu comprends ce que na studio je lui bien la vandi bete na no bete bot bota la biso petit na nga na oteka ba secret petit na nga ba so ba ni na bi venga no ba na koka oh bon petit na na XL ben il est XL à Copal. Je dis bien là. XL en combien? Oh, XL 1000 francs. Ah, petit non 1000 francs. 1000 francs, il a 600 francs. Baby vieux, oh vili. Ah, petit non attends le vili en haut. Batara mudake na kunda akoti bona kata. Marambo Ali donc Marambo Ali va filmer Ali Congo promo nous sommes là pour nous saluer nous plaisir pour nous se passer pour nous information na soux ce que pour nous yo mudini ba roche poa na o kumbela Victoria Eleison Victoria Eleison ndenge za boye eza na ba guerrier nango à part ba massa o batiki na this is me ba bokula ka souhaiter se bazali ba zoebela bazali ba bokula ka souhaiter se ndenge za zo vivre na Victoria ngana ekuta bokulaka vandisa na kosangana te na monda mangala na kati ya Luanda awa soki conseil ko betama sans souhaiter laisser matru pona yo fo bozongisa bosangana babokulaka bazonga basampa bazonga po bovandisa loko bon wana eza pas mal mais ko mutu na mutu asa déjà na makamu na ye prévenir nga penye na zabu na sana makamu nanga bokulaka pas na makamu to da batata mibimba okevandela ka Victoria souci à Victoria Zande pour ça nanga ki album ya 10 mibima po et sauver biso et sauver na kangango po nanga na mona po nanga pena ndenge na zuta on va na Jolie Mubiala po nanga na mona Jolie Mubiala parce que titre sto vana na alinga album wana ti alinga yango te en plus pesa mutu moko lokola pas zanga na manti mamo bo ya vie na e azanga na mamo tema na ngana zo ta na bende pena boye kidiba na panza ke crâne na beti ye boye viemba moko na bete bubu na zo ta na compena kati na tout ce qu'on est que na santa que bateau mingi ba prochaka ye baza bateau mingi benate bano zani vala ce qu'on a comment vivre na moko paka moko boye ni on dirait que na trahir vous comprenez mais Jolie Mubiala na ibisi bino azali Tintin aventurier. Ouais, Rafinguidu au moment de la presse, Richard Voma, c'était un patron congolaise, Junior Ekanga Ekombo, Visor, Venangai, n'a pas su monter, monter ma Pauline à Paris, n'a pas su monter, pas su baza, n'a pas su fanatique, nous, qui ne puisse pas l'emboter. N'a pas su bino botika kwanga, bateke basala. Pour bon, on dit bino basala kwanga. Sur bino basala kwanga, te tikela bateke basala. Maramia basit, c'est Rafinguidu au moment de la presse, Maramia micro. Na Angola c'est bima papa ngeli na kolukela bino bango tout monde ba vérité ne komo bima papa ce que le basuka orchestre tikela rabino ezarani bon veke ça on a ça soka que non abi que noté bokosala ngenge ya danger na album soki bien bosala mama na ngenge yango nga sona boulé le quoi que Jolie Mubiala pe to ko incliner kata masolo osala pe ma bien mais na santé que ya ko makambo te mais tout ça na ba mama na ba pilier au pénal que maman na ba pilier bazana comme la jeu des dames tout ça na ba beaucoup la souhaité laisser bazana so pénal que no ba koti na kata ba masolo pénal que ba kumbela pénal ba masolo wana pénal za ba beaucoup la ka vous comprenez ba souhaité laisser bazali a so masolo ngo stoke malembe esenga rakisi esenga nini sacrifice ni esenga posimba bon biso meni ate biso ki cité et maintenant tu as ceux qui citent maintenant c'est ceux qui n'ont ceux qui n'ont pas petit nanga ne bino zo mata montagne météo oyo ne yango ki sinabino et maintenant la ceux qui travail ningi ba la ba beaucoup la do ba to kumbula za ba beaucoup la so télé c'est ba ozu ba beaucoup la ka omona ba souebela osomona donc ba sebele mais so télé c'est bazab na ba pilier au pena qui na kata ba mouvement pas nga na besi na ba victorien presque na besi na ngapa na besi na ba victorien belé ngai avana na ya Victoria na zana na dream team do na ute pena na dream team do na za musicien oyo yo no surtout ya dream team e binga na zaka musicien na bango ozui Sweti ozui Guy Moller Sampaio Zoebela ba petit Bercy donc ngala ka donc ba bis na ba Bercy to saka ba musicien na bango donc ngai na ya Victoria ba benda ngai à partir ya dream team que te petit yo aza bosser nde Victoria zwanga do bango ba beta Victoria liboso na biso mais biso ne to wana na kati ndingi via tikaka biso soki mneti tuknesi ke to zoka ba to ba souhaiter laisser o na kati ya Victoria wana
bazoe bamasa mosusu en tout cas victoire ngi ke liboso lingi ke meli liboso message nini to mo na suka to mo chité to luka yo émission mobimba pour to so lango bien message ni ko pesa na ba fanatique ya Victor Eleison message Fox et rodanti message on na ko pesa na ba victorien nyo surtout en tout cas penza monde entier boyoka mawa ngane na na kati ya Luanda awa mais les seuls eloko etekanga na Victoria ezaka ba concert on a betani vala aussi ba concert à Kikwiti aussi ba concert ba martyr ba concert etekanga kana vala ngona me ba bokulaka ba vivaka na longue histoire ba vivaka na bamboka c'est-à-dire bango ba album na bango ebima na ko senga na batu vela nga lolo mutima petit na oyo basimuntu vela nga gikimvula petit na oyo si bo mona na lobaka ba biloko wana ezalaka singa ezalaka lokola fimbu na sima mukongo petit na nga nazwa ngenge nga vie na joli mwibe na zwa ngenge soki na zwa ngenge afana zwa ngenge petit na nga fo fingela nga batu oyo bobi misela biso album wana babengaka This Is Me pardon s'il vous plaît nazo senga na monde entier emene aza grand prêtre pona ko bimisa album wana This Is Me zelo ko tina te na ebike ekota ba makambo ebele souhaiti ba vivaka na longue histoire. C'est bon message no ko pesa na ndeko no joli mubiala pesa otala comme conseil. Bon, tout cas, on a conseil, on a exacté. Conseil, on a le parce que ça fait mon azutan au vent na sentir que a koka makambo angote. Donc, atika Victoria na ba victorien. Atika Victoria na batu o emené à l'axa court. Yé azauta na ba viva la musique asala soki musique kimbiolongo. Vous comprenez? Oh musique kibolabola. Vous comprenez? Donc conseil on repère ça à réunir bana soi-disant yo papa asangisa bana soko ko asangisa bana te se ozano faux père donc akokana ko kumbela Victoria te Victoria atika yango na ba victorien atika yango na batu oyo emene a format nde ba ko kumbela Victoria na ko senga kanga na monde entier bobi misela biso This Is Me bobi misela biso This Is Me vraiment souci na ngati na yeka ngati bangola pona nini na beti hommage ya Joli Mubiala wana mais na sentir que eko bima liboso This Is Me comment se fait-il que yango bima liboso et comment ko flasher liboso This Is Me et le pesinga kanda yango wana sina bwa kisiye yango wana aza fauvier aventurier Tintin donc ngai pena petit na bengi o Tintin ozali aventurier merci docteur Alphonse Tosobika c'est-à-dire nous autres basala nomba aventure te soki mukongo pasi ozo konyata te ko fo nyataka sozo ko nyata te fo luka docteur Alphonse il me sala bakisa bokoko il me sala biso to tele marabout to vanda rabo to kotaka non to payer ba carte mais to tambola rateur location télé par-ci par-là c'est grâce à docteur Alphonse Tosobika major TKO jeune dans maboko na yo to pesi ba tout moto lingara biso héritier moi je confirme avec force c'était patron congolaise ba to congolaise pesi numbote masananga roli capitaine cette les impressions par rapport ya tout choyoka ozo segarara nazo segapo nana droit au seka po omoni vérité babomba ngote so bombi vérité après 15 ans ekobima ngana lobaka na yebisaka bango bazokende matanga Kishasa na bina oke matanga te pona na kanda loni kina matanga te avena voilà na oke matanga te na kanda pourquoi nazomona na télévision emene ya kufi biso bana na ye biologiquement ya musique oleba benga biso bapesa biso honneur wana souhaiter laisser Guy Moller Zoé Bella Azaro Denis Lutula toze belé bazo benga basino mubi bazo benga Serge Mabiala bazui batu wana baza na rapport moko ne mene ate tala migeniema ngana ebe mene ya wana vie na ngai botu na Guy Kimvula bureau totambola ne ba pays nyonso ba Zanzibar ba Kenya ba wapi ko sabino nani azolo ba malette staff orchestre ba nani ozo confirmer biso ba confirmer yo ba tuna Guy Kimvula tuna mwasi ya orchestre Florence qui est souhaité laisser Florence mama bana na yebisi gazali et certain nani souhaité laisser oyo nini souhaité laisser sala na Victoria Florence ayebi Guy Kimvula ayebi po batambola na souhaité laisser nzela moko ole ba pesa biso honneur wana oyebi emene alinga biso trop pour mener à l'obaka nous avons créé le monde des artistes à notre image ba petit nanga dream team ba la biso ba souhaiti mais et comme na matanga ya vie ba pesi honneur na lijo kwempa
ba pensionnaire na sino mobi na mission wera nani oyo Serge Mabiala. oh babeta na victoire bomona kanda emenea bomona kanda emenea tango fali abetaki po likambu na likambu eza na bakolo na yango namona kitango babi akufi basi renir na Paris basali matanga Rappelez biso kande emenea tango fali abetaki. batu wana za descendant eboma batu ekwesa bamir po biso toyebi vie na biso azaki le grand kisimbi atari wambi fumumpa mutu azamani biso bapeti na yo tozali tokobosa na yo te nde na oloba bona na ngatisa mabe na méchant wana ngatisa mabe toki de histoire mouvement omi na okena okufa makambo omi kena osila est-ce que yo lelo so telesi bokulaka ba victorien balobi non migeni ba papa ngeli so telesi akiteki sasa azomaka mo en charge est-ce kokoka bon moni kozwa makambo emene en charge emene ate ba bien na été mais au diriger ka bana mai te que leader yango nga nazoloba boye mpona bana mai nyonso to ya Victoria bapeti na nga baza kuna bamopalaki banani tu bazali eserta na bino bolembela te bokumbaka koruzu wana biso nde baswete lese soko okiti Kinshasa oye ozwi bapeti bosali hommage ya vie mpo bapeti mpe basala nini babima balia kitoko mais biso nde baswete lese il faut to défendre vie na ba œuvre oyo biso moko tokobimisa oyo biso tozwela yango cours ke batala ke wana musicien ya Kester ndenge Kester a défendaki vie bokul na ba cours ya zwa bazake belé pas bokul mais a défendre papa Wemba valablement biso faut to défendre ebongo yango nazo beta li société obete pa emenea oza emenea te ozande musicien emenea kozwa kombo emenea te ekoma ya yo lobaki ngai souhaitele se bokulaka na utaki pa emenea taba evre nanga ozo comprendre elonga na osenga yango na mais soki tokiti na kini olingo beta hommage à vie zo orchestre wana salela yango bongo et puis na osenga na ba victorien nyonso tu vie nanga mingo di monekene na katia Angola bisiko zali soutenir toujours ba toiture ba pire petit bazawana nazana mobimba awa na kati Angola mobimba ye moko ye amoni ba réalité to vanda bo mobimba singa bi ah viens nga soutelesi ozobeta danger to ke nandule moko boye na lemba na joli mubiala mendule wana basengi oh mobimba na beta banze monini mobimba sa bivie ah ba kosengo ba cigarette ah ba kosenga yo banoni oko yembango pour biso sunga soutelesi na yembaka depuis mené alaka na viva bete sumo extrait anoni okomisi bolingwango ke bonanzango silikoti olingi okoteza nango feleo molimo na ekomi lokola kasa ya nzete epai mopepe ekokende okolanda kaka noni ye kaini ye mpo nasali bala yo moto pesaki nga lelo nakei koyoka noni obala okangi mpe motema soni obwaki ngai ko nazalaka pembeni tosala libotano lelo mbanda ganye ngara tala baniveau wana biso tozwa bakuru wana bapentatonique chante a sourding chante a soft il faut lelo topesa bapeti biloko tozwe mpe vala bo étouffé te eza école musicale etikala bino bana poto yo moko bamba mokolo sheni oyo ngindu bisika bozali bopanza sango na mokili soki bozo étouffé ba vrai produit ya Kester bobomi musique emenea namona ngo dès le départ ba étouffa ba produit ya Kester bato bazalaki na organisation bozwaka les antivaleurs te na place à les vraies valeurs biso nde ba les vraies valeurs bozwi biso ba les vraies valeurs bozongi sisima po bozwa mokokoli wana bopesa na nani nga souhaitele se na kufi nanu te zoyebela kufi nanu te est-ce que eza na album nini eleki longue histoire na passage à Victor Eleison migi nga napesi bango cours batangelanga depuis menea azalaka babetaka na badebaba babeta na bapetit prince babeta na bamacolin basala ba grand succès album nini eleki longue histoire. C'est bon, vous pouvez déjà continuer, on a chouka.
fanatique tout beaucoup mais sur WhatsApp ma mère on a bu chez Zawana tous en cheval na Zawana votre simple serviteur Migeni international le na Angola lobi na Zanakin le beron na Zana Brazza le beron na Zana Paris le beron na Zana Chine le beron na Dubaï pour nos CPC nous ba fan na Congo promo merci beaucoup une opportunité Raf Ngindu Obama de la presse au pesa papa Ngeli na Zawana pour nous lukila bino information na source je te laisse tourner comme na souka mo ba dédicace ba nini to bona Olanda na bokasi ya Raf Ngindu Obama pe na ordre na mokonzi pesa programme à répétition to bona Olanda ba répétition ko zora ba image pour nous relaxer bato. Ouais, merci Raf Ngindu Obama bisiko zali na state et certain yango yo panza biso kaka na bilili mukile sepela awa place otozali ezali siège nanga na Ruaon na couloir Kimbuta yangola couloir onga moko na baptisa yango vena ngandre Kimbuta nazo ya kini na omona yo farafar ape na ngola ba yebi yo couloir na yo yango donc na pesi bambote belé na mwana nga Niclette ma fille aînée azana Belgique bisiko zali Niclette papa tindelo bambote belé na pesi bambote belé na Desmar Kevin Elese ya fondo ya papa bambote belé na Leroy Besoke hein o na salaka na ye ana kati Angola sans oublier na pesi bambote belé na bamasa na nga nyonso baza na kati ya Paris o basoutenaka so na bina tanga bakomo na bango eze belé ba bibi chignol bazali ba blandine kombe bazali ba bijou kombe bazali wana ba staff penza ya bokulaka souhaite laisser ba petit na nga ya palais na pesi bambote belé na ba o baza na kati ya Londres bisika bazali no Blanchard Bayona o souhaite laisser massa na yo sans oublier na pesi bambote belé na pire massa o tozala na Angola leader Montero Die Malonda na pesi Bobo Bela bisika bazali bo soutenir toujours souhaiter laisser bo lembate po o eza ba œuvre ezali awa ba œuvre ezali awa soke bimi bo comprendre ce que Sorbonne ya la indeni hein Obama bisiko zali Raf Ngindu bisiko zali na kata state le big manager big bisiko zali yo moko yebi ba masolo to sola na yo il faut que ça donc les vrais produits na kati ya masolo po ba to ba comprendre G donc na pesi bambote belé boya ebele nga na répétaka awa mardi mercredi jeudi na répétaka awa numéro na nga yango yo donc au beti code Angola 00244 donc 936 44 92 51 donc code Angola 00244 936 44 92 51 donc na kati ya Facebook na utilisaka souhaite LCT na sala yango boye na banana LC il faut souhaite donc so lingo zonga na Facebook il faut beta LC il faut souhaite ndo zonga banda penda na LC so kitoke na YouTube potala ba clip nanga on a sali mikolo yo o balobi ngolé komi poto menga na beti réalité yangola bokota na YouTube na koma souhaite LC donc SWET espace LC ELESSE espace clip avec S Nasuka donc CLIPS et puis Kulu Mbimbi donc Kulu penda ya KULU espace Mbimbi donc bon on a ba clip nanga au moins que souhaite laisser bon on penda ba clip a bien na sali na ba site a bien makambotu ya bien. Merci. Toi, Penan Dego, ouais, mon dédicace. Ouais, na saluer ga fils asuka ma puissance à London. Fils asuka moi na saluer venanga giki mvula, venanga lolo mutima. Alors, au basman yo mobimba yo, kala mingi pete boyo kapé disque na ngape ko bima. Nazo ko pesa ka mbote na ba tuno so balinganga. Oyo aebike oya azana tembeke jelu mbela ko okumbela Victoria te boti ndeka yemba kikaya yanzembo kikaya soto répéter kala répéter batunye kaka soto répéter kaka kikaya obeso obisika jelu mbela yemba kikaya to ndebo te tongana mutema te pembele so kikaya oh kikaya zanzemba mouvement eloko sala kabango pasi boye jalousie donc kika ezana mu po biso to travailler nzembo wana banzembo tu ba petona ba yemba ngana zoebela to travailler tout un album asike zalaka na mutu merci to continuer nzembo onga na saleli Congo promo kala mingi te obi to salango
na esibino kani na esibino ba fan na biso to na suka et puis ba remerciement na ba tout bosunga biso succès ka songo za mu finu ka Paris yo ebi succès ka songo en ba tout à Paris Jonathan Moki mes garçons pour ba fan tout donc ba tout so ito dédicace ka ne zala de boura ba de DJ Ngando full option ba docteur Alphonse Méritier voix ma patron congolaise ba Seleman Zombi drapeau blanc ba Frank Njenje l'homme du diamant chèque blanche retour avec Fox ils allons des alara mais je te laisse si tu tellement je te remets souka moi et l'euro pour la Congo promo et c'est ça Rafinguindu quoi Rafinguindu Congo promo Rafinguindu Congo promo Kamba bisona bilili kolembate Rafinguindu Congo promo Congo promo ya promotion Congo promo ya bilili Congo promo na internet Rafinguindu Congo promo Rafinguindu Congo promo ya bilili Congo promo ya internet Congo promo Rafinguindu Congo promo mi ganyama na Congo promo Rafinguindu yokabakula kasete leseo oya menea Congo promo Rafinguindu na kotina tere Rafinguindu Congo promo ekotina katia. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Amen. Volanda Congo promo donc si tu es quelqu'un qui site tout Congo promo donc fin batika au vivre. Rafinguindu oya Boston et comme peut tourner biso na Congo promo skantene zalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki mebiso awa na ndenga pete kaka Rafinguindu mokonzi na bango quoi. Raphaël Ngindu, I'm your brother. Vraiment la pesio mokakoswa kende liboso. Zo la fierté na biso. Congo promo. Oyo ezabu ya musamba te. Tembe na moto te. Mikolo Congo promo nde. Trois fois Congo promo TV o aboya sali mokili na esia. Ingénieur Rafinguindu petit non monsieur. Ouais Congo promo TV. Toujours en direct. Polanda ba Portonios Belgique, ba la Portonios. Ouais balobi Rafinguindu. Congo promo à suivre. Toujours idéologie babi Bolandango. Aspect Congo promo toujours grande puissance. Come on. www.congopromotv5.com chez Rafinguindu. Congo promo qui torgos net na film. Congo promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous on est à Boston ou en Raf. Congo promo monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo promo, toko ta partout. Bango ba limiter monsieur loko ta partout. Donc on a vu Sibiso Congo promo numéro 1 ba site tout. Congo promo. Ouais. Pour Congo promo bi Congo promo né au site ndanga mabete pena pour ça site dans niveau des États-Unis des fois terre. Le Congo promo TV Rafinguindu number 1. Babi 001 Tala State. Niveau matoso aux États-Unis. Il faut avoir boy, il faut avoir les États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, et que les